Et la reconnaissance au bishop Kayembe. Sans oublier l'apôtre Icho Richard comme mon solo, l'homme des pontons. Et Tolobia, Sokosin à 12h, comment on a dit 13h pesa yoko. Si qu'il a fait 13h dans votre sous. Bon, à bête à bourre dans votre mafé, à bête à bourre dans votre malam. Le seul qui relève les tombées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hassan Zambé. Il est mon chef vivant, il est mort dans ma vie. Pour une personne qui vit, il y a encore de l'espérance. Aïna Bougissa et Likiate. Il est mon chef vivant, il est mort dans ma vie. Pour une personne qui vit, il y a encore de l'espérance. Atana sur les lotés. Baoyo balukaka kopengwa nanga bakufate. Baoyo balukaka kolimwa nanga ye bakufate. Angaye baoyo balukaka kopengwa nanga bakufate. Baoyo balukaka kolimwa nanga ye bakufate. Angaye baoyo balukaka kopengwa nanga bakufate. Baoyo balukaka kopengwa nanga ye bakufate. Bamona ke bandeliye bamona bamona ke bandelia ngai bamona pesuka e abi bamona ke bandelia senforie bamona pesuka e angaye bamona ke bandelia bamona pesuka e caporal lelo akoma generale ye caporal lelo akoma generale mama bamela milage babota mapasa e angaye bamela milage yo babota Babi, batambola makolo, bakomana mi. Obelenga de kado, batambola makolo ye ye. Bakomana mi dukae. Babi, babala kateo, bakomako balae. Ye, babala kate ye ye. Bakomako balae. Baba babela mi lagyo, babotama basae. Babi, babela mi lagye ye. Babotama basae. Directeur lelo. Tolobi tozo sana biso course na mutu te bieza likambo ya temps mpe ya saison soki oza na destine ya lilala mitungisamaka mingi vraiment te mpo na avocat po ata kutu na mboka mikili ya poto ya 4 saison mpe epai na biso toza na basaison mibale saison sèche saison na pluie soki oza moto otangama na saison de pluie atomoni saison sèche komitungisama te Azanzambe. Bwana Mungu wa mapendo papa uzime ye wa baraka angaye Bwana Mungu wa mapendo papa uzime ye wa baraka angaye bakufate oh bakufate balimwate oh balimwate baoyo balukaka kopengwa nanga bakufate baoyo balukaka kolimwa nanga ye bakufate angaye baoyo balukaka kopengwa nanga bakufate baoyo balukaka kolimwa nanga ye bakufate baoyo balukaka kopunga nanga ye bamona ke bandeliye bamona pesuka angaye bamona ke bandelila ngai bamona pesuka abi bamona ke bandelia senforie bamona pesuka
Un caporal lelo akoma générale mama bamela milage babota mapasa akaye bamela milage yo babota mapasa kola telemine na nkembo bikelamu biso mifukama masiya nanga sana bomo ngai naninga na ntina nini ata mabele efungami bipai na telemi na banga te oyo asindinga za makasi kombo na ye yesu kristu ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpo na nga emosungi na nga jali kosala na banga nini yekamataki mosakoli na yo moton wana emonaki ye basi na mokili ye yolobaki yo tombola elongi na yo po lola nde bosi na nga yawe molimo mosantu ye yo nde bosi na nga yawe molimo mosantu ye nazanga naswa molimo mosantu ye yo nde bosi na nga yawe nasengi opambola yawe chama assemblie mobimba sans oublier action évangélique Shekina baseki ngai mpo nazanga mosolo aye papa bacoli ngai mpo nazande seboye yawe masiya o yo nde nyonso na nga masiya o yo nde bosi na nga mpona bomo ya lifoko yo nde bosi na nga yale adona renouveler ton alliance avec Jésus. La Bible appelle la consolation de la péché. Peu importe les niveaux de ton problème, bien-aimé, il n'y a qu'un seul héros qui a des solutions cherchant les problèmes.